Qui d'autre pouvant nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'allouons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvant nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'élèvons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvant nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'allouons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvant nous louer si ce n'est pas toi? Oh, qui t'a loué, qui t'a loué, Jésus, qui t'a loué, qui t'a loué, les rois des rois. oh louange, louange, Jésus, oh louange, louange, les rois des rois. oh acclamons, Jésus, acclamons, acclamons, les rois des rois. Que sea ya, Monanzambe kugalomanga kese ya ya. que sea ya, morena mi caluma, que sea ya. Zola ya ya. Monanzambe kugalomanga zola ya ya. Zole ya ya, morena mi caluma, zole ya. Kulangana Yesu, yakukateo. Kulingana Yesu, bolingo ya sukateo. Oh, bolingo langana Yesu, bolingo ya sukateo. Kulingana Yesu, bolingo ya sukateo. Oh, alleluia, oh, bolingo langana Yesu, bolingo ya sukateo. Oh, alleluia, oh, alleluia. Oh, batima qui est bonanga. Seigneur, te glorifier comme on a mon santo. Vraiment, les gens qui ont le sambo, donc ils doivent continuer toujours ma prière, ma mission, et vous avez malade. Donc ils doivent prier, pendant que je prier sans cesse. Ils doivent prier, et puis mixer ma prière, puis vous allez, vraiment, ils ont malade. Ils doivent prier. Como
die an das Wort glauben. Amen. Sind hier Leute, die diesen Gesang verstehen? Sind hier Leute, die bereit sind, deren ein Leben zu opfern für Gott? Ich kann euch nicht hören. Sind hier Leute, die bereit sind, sind Leute, die glauben, dass der Herr sie hört? Dann sing mit mir dieses Lied, Schwester. Sing mit mir dieses Lied, Bruder. alobi 5 porte ezaki esika wana mais porte moko kaka yango bato bamanda kokotela kaka po bakende komibwaka na piscine mais mutu wana 38 ans azalaki na mutu ta kobwaka ye mais ntango Yesu ayaki alobi na ye olingi korevoir santé ndenge moko mpe Yesu wana azoba na biso est-ce que tolingi korevoir santé na biso est-ce que tolingi korevoir mabala na biso est-ce que tolingi korevoir oyo ezali élévation na biso est-ce que tolingi korevoir tolingi komona oyo ezali ete promotion na biso ke toyeba na koavancer donc biso totalisa Nzambe oui toza na posa nango ndenge Bartime pe batunaki ye olingi nasalela yo nini Bartime alobaki nalingaki na mona da Bartime pa monaki vraiment biso pe totalisa Nzambe wana asala biso ngolu toyebi ete to mérité na biso te kasi asalela biso faveur pamba te kembo gloire honnête okozongisa kaka epai na ye lolinga asalaki mutu wana 38 ans ngolu afongolaki ye porte mosusu oyo ya bénédiction 38 ans wana adindaki na kati ya mai lisusu te apolaki lisusu te donc azwaki bomoi na ye aganyaki sante na ye azalaki sec donc ndenge moko mpe Nzambe na biso wana oyo ayaki na grâce oyo adomina likolo na baloi akoki kofongola biso porte aza na capacité ya kofongola biso porte ete tozwa bénédiction na biso mpe na bopete yango wana ete tobondeli na kombo na Yesu Nzambe wana asala biso ngolu apesa afongola biso porte ya bénédiction na kombo na Yesu Kristo tobondeli okumbama
Amen, amen. Oyebi posa oyo zanango, ngana yebi posa na yote. Me yo moko yebi posa oyo zanango. Donc okokanga munoko na yote. Balobi na biso chiffre 7. Eza accomplissement. Eloko nini o ekokisa bina mte na bomo ina yo. Po ekokisa mana kombo na Yesu. Amen, amen. Toza na biloko ebele o ezangi biso. Donc ozwango kake pa l'Éternel des armées. Yamana nzembo oto koyemba. Ete ozanga maloba te oyo koyebisa. Batunaki o ezalaki ete oya famille sous Bartimée. Olingi nini nasala pona yo. Bartimée lobaki tout simplement nalingi na et puis asaki nini monaki. Donc ce qu'on dit au mona au mona bikamwa wana. Amen, amen. Oye plutôt zala oyo azalaki na Bethesda kuna abandaki ko luka oyo mutako kwa kaye kuna na piscine azwaki na lumutute mais tango lobiko yebie bazo tuna ye azako raconter na d'abord histoire. Naza na mutute oyo akobwa kangai et pourtant lobiko ya mwana seye. Plutôt zala ne Pierre alobaki balobi na ebwaka mondiama et puis alobi butu mobimba to sai nini to zuite donc banda ki déjà 2021 sila toza la biloko ebele na nekokisa mili biso te mais balobi mokolo moko place ya nzambe eza nini mila place ya nzambe eza mokolo moko donc Pierre alobi ke marge butu mobimba nazwaki te mais nani loba oyo lobi nazosa nini nazobwaka monyama moyembi ocheli biso nzembo wana comme ça moko na moko ayebi banda koloba banda kobwaka bwaka monyama na yo banda kobenda loba 2000 oyo fete ye esile na ngako ete po balobi mokolo moko eza mila bongana bino na tokokisi mila te donc alors tozana ya mwana kota na kati ya adoration oyo lobali loba moko e place ya nzambe wana talisa weza posa na yo obwaka monyama na yo comme ça po ozwa oyo za na moposa. Amen, amen. Nzambe na biso aza prêtre, nzambe na biso aza pembe balobi mibale misatu ntango basangai na kombo na ye aza katikati na bango. Alors nzambe aza kati na biso tokota na kati ya adoration oyo comme ça totalisa nzambe na biso nini oyo toza nango posa
ozala distraite. Tokota na kati ya dimension sokoma kikipe de nuit. Maintenant okota penda sisi okati na yo. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Papa. Alobana moloko ezoti na tele. Alobana motema ezota na te. Sikala kumisa kombo na yo. Sikala kumisa mwana na papa. Makasi na ngai. Yone makasi na masatu. Quand tu mérites l'adoration, oui, tu mérites l'acclamation. Laissez-moi t'adorer mon papa, laissez-moi t'adorer mon Jésus. Laissez-moi t'adorer mon papa, laissez-moi t'adorer mon Jésus. Oh, allez, allez. Alléluia, oh alléluia, papa. Mayobana moloko ezoti na te, mayobana motema ezota na te. Sikala kumisa kombo na yo, sikala kumisa loyezo na yo. Oh makasi na ngai, yone makasi ya basatu. Quand tu mérites l'adoration, oui, tu mérites l'acclamation. Laisse-moi t'adorer mon papa, laisse-moi te louer mon Jésus. Laisse-moi t'adorer mon papa, laisse-moi t'adorer mon Jésus. Laisse-moi t'adorer mon papa, laisse-moi t'adorer mon Jésus. Oh, alléluia, Hosanna. Oh, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Yemba, alléluia, Papa. Alléluia, 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 Papa. Alléluia. Oh, alléluia, Hosanna. Yemba, alléluia, ya kodomine likolo bambisi wana mami wata to biso toza na pouvoir ya kodomine tati wata na mami wata amen amen balobi lisusu ke domine likolo na banyama na zamba donc apesa biso yango déjà dès le début et puis ti koto ali bazo continuer kaka koloba
Donc bayebisaki pasteur ayebisaki biso bien ke ndenge balobaki balobi na biso bapesi biso toza bakonzi ya royaume ya basacrificateur et puis to dominer na mabele oyo. C'est-à-dire pas biso toke ko tia makolo faut tozela ngo possession pa bate bokonzi pesa meli biso oyo zo déclarer yango ne kosala. Amen. O changer ndako komi place ozo kende déclarer. Même à to changer ndako te ozo bima place ozo kende yo tinda e déjà balobi ke bana Israël batamboleki na bango na colonne de nuée na colonne de feu balobi pendant la journée yo peut-être ozo kende ko loba ke Seigneur précipiter nga na colonne de nuée na colonne de feu. Donc c'est-à-dire yo kutu tio bande ko ya ozanoka ke ticket pamba te masi asa koma ki wana asa arrangeaki soka kutaki mabe asa bebisaki ya monios tango yo kokoma eza déjà bien yango makomi koma kaka prier sans cesse. Amen amen. Mais biso to nga robonde la mingi soki to zo échec yango na des places peta passe na biso ezalelaka yango na place peta oto mona ka loboko na yawe te et pourtant toza batu minene na kati ya mokili oyo. Amen amen. Bafingi Lot as étranger mais Lot paki bango te bozwana bino bana baki bango bato na pe bakipe te donc bani basala comme ba menacer Lot nde bato wana bazaki na kati ya ndako basaki ni babendaki Lot bazongisi na kati ya ndako po bakotana totangi te et puis bakomisaki bato wana baveugle. Acclamons l'Éternel des armées. Yo moko pe ba prière na yo, okol ba pe Seigneur, tianga nazala invisible. Oromona penza ke nga nazo mona yo mais yo zo mona ngate. Mais nazo yo ka pe makamnyo so bozo solo. Eh mais zala ki awate, wapi ake wapi. Oh, akoti nzela ni, mais zala ki timi yo bozo luka, wapi mais azaka awana. Azo tala binoka. Mais bozo mona ete. Donc bisope toza na pouvoir na koloba allez bakoma baveugle bakoma bamiwe bakoma boye. Donc o kaka yoko déclarer par la foi ndenge mama na biso alobi par la foi eloko nyonso ezaka par la foi soko déclarer pour moi salama babendi Lot batona bakomi baveugle mutakomi aveugle na mona sauter bongo batunaki Lot ke biloko nini oyo zanango kati na oyo esika comme ça po obimisa yango po ville oyo biso toye ko détruire ville oyo o baza bana nzambe basimbaka bango te. Amen amen. Yango na totambola kaka na crainte à l'Éternel ata balobi ndenge ni exception ezalaka kaka. Même ata bana Israël na bapasi na bango bayaki komi teka na bango moko na Égypte wana basali bechange esili basombi biloko mbongo esili babi bongo to kufa na nzala biso moko tozali bandako na biso ezali malamu tokende na biso komi tika po tozoka biloko ya kolia tokende na biso boumu likola biloko ya kolia. Bakemi s'appelle Joseph ayebisi pe mukonzi kuna Pharaon que non ba peuple wana baza mbongo sunte échange bande ko sa baza suna biloko te mais balobi bango moko bazali bandako na bango ezali tozwa bango bakoma na bango baumbu. Diable banga biso o nyosa zo tambola na crainte à l'Éternel diable banga kai. Amen. Pharaon na zakadia yoka Pharaon makambalobi na bango bokende kasi mboka moko ezakuna ya ba prêtre bo toucher yango te. Acclamons l'Éternel des armées. Bokende bozwa na bino baya na bango kasi mboka wana bo toucher yango te. Omoni la joie koza mwana nzambe esengo kozala mwana na nzambe. Ton appui, voilà ce qui me réconforte. Amen. Dans tous les l'Éternel qui est mon berger, je ne manquerai de rien. Bible dit, je ne manquerai de rien, exception là pour mon côté. Mais des fois, dans Nzambe, tous les situations sous ceux qui tempêtent, devant Bisso, nous avons peur.
tobosani ke na verset avant tolobaki ke l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Tant que Nzamba a berger na yo, tant que Jésus-Christ a berger na yo, tu ne manqueras pas la paix. Tu ne manqueras pas de l'argent, tu ne manqueras pas la guérison, tu ne manqueras pas la bonne santé. Sur le verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Donc, ombre et mort, et gobangi sangate, parce que tant que ombre peut ezala, quelque part lumière est allée. Donc, si la lumière est là, il y a mon égo refléter ombre. Or, la lumière, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu m'as biso eza assis na parole ya Nzambe. Peu importe tempête où se présenter dans la vie, tempête cause la maladie, tempête cause la mpiaka, tempête cause la posta comme au thème aux mais dans l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ça la slogan, et ça le loco est vendu si qu'on dit manayo. Mais que non, à ta maladie, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas la guérison. À ta mpiaka, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas de l'argent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, c'est le verbe marcher. Totika les sika mon côté. Donc cette situation que vous allez passagère. Amen. Aucune situation ne restera éternelle. Alléluia. Amen. Donc quand tu as collègue, il y a que aux traverser pour kende de l'autre côté. Amen. Tozo ça la traversée. Mikakatelo koya, maladie koya, mbonge ya mikakatelo koya. Mais quand l'Éternel est notre berger, foi na vie se fait vendre. Amen. Foi na vie se fait zala, et autres te pate parce que les na bikité, l'homme n'intimité, ko murmurer te, ko douter te, l'Éternel est notre berger. Amen. Tant to yaka na katno le sika, to yaka na kondima. Même kondima na iba que l'Éternel est mon berger. Nazo libala lelo nazo libala lobité na ebete akopesa. Amen. Nazo million lelo nazo lobité na ebeka akopesa parce qu'il est ma provision. Amen. Je ne manquerai de rien. Vallée à ombre de la mort est à passager. La lumière est là, c'est la parole de Dieu. Il y a mon ezosala que non et lilingi akufate ye et comme ma vie sauter. Ata ma ezali kolingana. Tempête où koko se présenter na vie na yo et ko tiola maté parce qu'il est mutalaka kibiso que non. Akotambola na biso tambola na kondima eba que situation au sele kaka ombre de l'ombre vallée de l'ombre de la mort lumière ezali on les refléter ombre cette lumière c'est la parole de Dieu. Amen. Nzamba pesa biso makasi peu importe la tempête peu importe et l'eau ko ya parce que ningi sa kondima na yo yeba que dans l'Éternel est ton berger. Amen. Amen. Kasi osa motema na ngai ezalaka mpona Yesu. Osa motema na ngai ezalaka mpona yo. Ematina molimo na ngai yo.
bayokai ekotina mabaso na ngai yo natokolokai abae abayo abae abao igwe babobo igwe odelisi bangoluwe siba oyeka ukakate ezayo yesoro maiyabo izima isiba oyeka ukakate ezayo yesoro maiyabo yodelisi bangoluwe oh lisi bangoluna yesu lisi bangoluna sayo yeso yesu lisi bangoluwe isikana chama montona donde su respiración sayo yeso yesu lisi bangoluwe oh bangoluna yesu lisi bangoluwe sayo Lorsqu'on arrive au bout de ses efforts, lorsqu'on arrive au bout de ses efforts, lorsqu'on arrive au bout de ses raisonnements, lorsqu'on arrive au bout de toutes ses analyses, lorsqu'on se pose beaucoup de questions, des fois on n'a même pas de réponse à ces questions. Jésus est la source intarissable. C'est ce que dit la chanson. C'est la source intarissable. C'est Jésus. À un moment donné, tu peux entrer en conflit avec tes parents. À un moment donné, tu peux entrer en conflit avec tes frères et sœurs. À un moment donné, tu peux être dépassé par des événements, dépassé. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Tu essaies de mettre ensemble les promesses que Dieu t'a données. Tu essaies de mettre ensemble les visions, les prophéties, les messages que tu as eus avec la réalité de la vie que tu es en train de mener. Une opposition, un écart d'opposition inexplicable. Mais j'aimerais ce soir qu'on élève tous ensemble la voix pour dire à Dieu, nous te faisons encore confiance. Seigneur, je te fais confiance, même si je ne comprends rien. Même si je ne comprends rien, mais je te fais confiance. C'est toi le Dieu. C'est toi le Dieu qui existe. Ma vie est entre tes mains. Je m'abandonne encore complètement entre tes mains. Même si, comme Job a dit, même si ma peau s'attache à mes os, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera et il se lèvera le dernier. Je vois quelqu'un qui était couché sur les lits, qui est en train de se relever. Je vois quelqu'un qui était couché sur les lits, malade, mais il est en train de se relever. Comme dans un film, il est en train de se relever. Dieu est en train de restaurer la vie de plusieurs personnes qui étaient malades. Dieu est en train de les guérir maintenant. Croyons à la guérison. Nous croyons à la guérison. Jésus, le soleil levant, lève-toi. Lève-toi dans ces familles qui sont connectées. Lève-toi dans la vie de ces frères et sœurs qui sont connectés. Dans le nom
Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. You are holy God. Holy. He's the one like the Lord. Holy. We give you the Lord. Holy. You are worthy to be praised. Holy. Holy and holy God. Holy. We will bow to praise. Holy. Yes, Lord. I will lift my voice. Mais ce matin, je dis ce matin, pas demain, je le déclare et je le décrète sous l'onction de l'ange de la maison. Amen. Je dis que tu ne sortiras pas coupé ici. Amen. Tu ne sortiras pas de ces lieux coupés. Amen. Tu ne sortiras pas de ces lieux coupés. Amen. Chante à dire comme mon Santa du pays que tu viens. Amen. C'est Dieu là, il est fort. C'est Dieu là, il est fort. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se lever? Il y a quelqu'un qui peut se lever. Ah, au Sataba. Bien aimé, la grâce nous localise. Amen. Le bangolo na Nzambe. Et mon nom a tombé. Amen. Ngolu na Nzambe localisé. Amen. Ngolu na Nzambe localisé. Amen. Ngolu na Nzambe est localisé. On a tombé. Amen. Bien aimé, c'est le moment de bonheur. Le bangolo na Nzambe localisé. Et localisé, peu importe dirait à malade. Peu importe cette main qui va te retenir dans cette position courbée. Là où tu ne vois que la poussière. Là où tu ne vois que la terre. Tu es limité dans ta vision. Tu es limité dans tes mouvements. Autant bouger la gauche, c'est la droite. C'est pour position. On est tellement la position Sony. Les longs Nzambe localisés. Amen. Lobite melelo. Eljo. Lobite melelo. Leon. Oh, je pensais que tu allais déjà commencer à monter. Parce que Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Que la grâce de Dieu te localise. Ngolu Nzambe mono na tiongo alelo. Na kanisa ki ozo prier. Menzoka yo prier. Akana cher motema. Est-ce que tu peux vibrer et monter? Belela, belela, Yahweh nabika, moi belela, mosu sasali, azala kanalo, belela, bisoto belelie, Yahweh nabika, belela, belela, Yahweh azala kanalo, Elia, belela ki Yahweh, Yahweh nabika, Yahweh pe akita kinamo. Azala kanalo, Moïse belela ki Yahweh, Yahweh nabika, Yahweh pe akabola ki mai, azala kanalo, belela bisoto belelie, Yahweh nabika, belela, belela Yahweh, Yahweh nabika, belela, belela Yahweh, Yahweh nabika, belela, belela Yahweh, zala kanalo, belela bisoto belelie, Yahweh nabika, belela, belela Yahweh, zala kanalo, belela mosu sosalité, Yahweh nabika, belela bisoto belelie, Yahweh to belelio, Yahweh nabika, Yahweh oyo zabika moi Dieu de gloire, Yahweh limonisa Seigneur, Yahweh sembola loboko na yo papa, Nzambe oyo salaki na famille courbée Dieu de gloire, obongwanité, oza toujours les mêmes, ozali lelo lobi pe libela. La Bible dit dans Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Amen. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Et pour proclamer aux captifs la liberté. Amen. Et aux prisonniers la délivrance. Amen. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Un jour de vengeance de notre Dieu. Amen. Pour consoler tous les affligés. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, c'est une saison de grâce pour toi. Amen. Je disais que ce matin, c'est une saison de grâce pour toi. Amen. Nazo loba ke na tongo alelo ezali lo ba bien on dit saison
Mbula. mbula moko ya ngolu mpo na yo. Amen. Et nazoba esuka kaka na yo to ekende tina libota. Alléluia. Ekende Je tina bana na yo. reçois. Je Ekende tina reçois. bakoko ya bakoko. Je reçois. Je reçois. Tina ngolu entourage na yo. Je Je dis que reçois. la grâce de Dieu déborde et affecte batu nyonso baza pembe. Amen. Parce que eza saison de grâce pour toi. Je Amen. viens t'annoncer une année de grâce pour toi. Amen. Je dis que ce mois ne finira pas comme ça. Tu seras débordé par les grâces et les faveurs de Dieu. Amen. Oh, ma kabashatabawe. Et si tu vas faire que faveur, la grâce de Dieu va te favoriser. Yeah, La grâce de Dieu va te distinguer. Et Amen. si je dis que la grâce de Dieu va te localiser. Amen. Tu vas trouver grâce devant les hommes. Amen. Oh my God. Je Je dis reçois. que les hommes seront à tes services. Amen. Les hommes Amen. seront à ton service. Amen. Je le déclare au nom de Jésus. nom de Toute Jésus. loi de ta famille. Et à la Parce que famille. l'Éternel a dit, son esprit éternel est sur moi. Il Amen. m'envoie pour libérer un captif. Amen. Je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves. Mais je l'ai dit parce que l'esprit de l'Éternel, ce n'est pas l'esprit d'un homme. Aujourd'hui tu es libéré. Amen. Aujourd'hui tu es libéré. Amen. Au nom de Jésus. Au nom puissant Au nom de de Jésus de Jésus. Nazareth. Il Au a nom de dit, Jésus. il a envoyé pour annoncer des bonnes nouvelles à ceux Amen. qui sont malheureux. Je ne sais pas comment ton cœur est triste, mais je viens t'annoncer des bonnes nouvelles. Amen. Je ne dis pas une nouvelle, mais la Bible me dit des bonnes bonnes nouvelles. nouvelles. Amen. Tu auras des bonnes nouvelles en cascade. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Je les déclare que ces bonnes nouvelles ne seront pas seulement attachées à toi, à tes enfants, à tes arrière-fils, au nom de Jésus. Amen. Au Et nom de il a dit Jésus encore, de Nazareth. il a dit encore, il a dit pour aux prisonniers la délivrance. Amen. Oh, je ne sais pas dans quelle prison tu te retrouves. Peut-être tes finances ont été emprisonnées. Mais je t'annonce une année de délivrance. Amen. Oh my God. Amen. Je ne sais pas combien tu as échoué dans tes études. Mais je t'annonce une saison de délivrance dans tes entreprises. Délivrance. Dans Amen. tes études, dans tout ce que tu auras. Amen. 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 Oh, Karasanta. Il a dit, il est venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Motema no ezoki samami. Ozomi tuna ba question. Ozoma nzambe tozo samela yo. Tozo salela yo. Pourquoi ma situation ozo demeurer pendant tant longtemps? Bien-aimé, je viens t'annoncer parce que l'esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a annoncé pour guérir un cœur brisé. Je ne sais pas ce qui t'a brisé le cœur, mais la grâce de Dieu t'a localisé ce matin. Tu es délivré. Tu es guéri de ton cœur brisé. Au nom de Jésus. Nom puissant de Oh, Jésus je de le déclare Nazareth. pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants, pour les enfants de tes enfants, de tes enfants, de tes Amen. arrière-fils. Amen. Amen. Une Amen. année, une saison de grâce Amen. avec Dieu, à cause de l'alliance que tu vas établir. Amen. Je prie que lorsque tu vas établir ton alliance avec Dieu, n'oublie pas dans ces contrats de dire Seigneur, je veux une saison de grâce éternelle pour mes enfants, pour mes arrières. Quand tu sais pas la alliance, il y a lignée l'alliance na déclarant mon comme mon Jésus, na scellant mon ma claire, pas na scellant mon le sang de Jésus, le sang précieux, le sang puissant, le sang qui nous a rachetés, na combat Comme Jésus Christ, au nom de Jésus. qu'un vent nouveau souffle. Un vent nouveau souffle. Un vent spirituel nouveau dans cette église. Souffle, Et souffle, que tout souffle. vient. Au nom de Jésus. Amen. Limitation dans ta façon d'écouter Oh, Dieu. limitation, Dans ta façon oui. de voir Dieu. Esprit wana nyonso. Et ça même à église au même ya Zambé. Na position wa humiliation. Au nom de Na Jésus. position wa coupé. Au nom Oh de ils ont Jésus. pour dire ça. Au nom Cette de chair Jésus. n'a déclaré. Je prends le ciel entièrement. la Je prends la terre entièrement. Au Et nom sous de l'onction Jésus. de l'ange de la maison. nom Oh de my Jésus. God. Je le déclare. Sinon de ma Jésus. parole. Ce mois ne finira pas. Ce mois ne finira pas.
de Tu Jésus. seras à découvert. Au nom Tu de seras Jésus. nu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, cette église monte Amen. dans une saison de grâce. Ça monte, Dans ça une monte. saison de grâce et de faveur. Nous Amen. allons trouver grâce devant Dieu et devant Amen. les hommes. Amen. Parce que nous avons une alliance avec Dieu. Alléluia. Au nom puissant et glorieux Au de Jésus. nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué, Seigneur. Saint-Esprit, rien qu'à toi seul. Rien qu'à toi seul, revienne à toi. On soit glorifié à C'est que moi, jamais. je reste petit que Jésus-Christ reste grand pour le siècle des siècles. Nous disons tous Amen. Amen. À vous aussi, pareillement. N'abandonne pas Jésus, alléluia. N'abandonne pas mes bien-aimés. Défaites tes alicopes, n'abandonne pas. Amen. À ta situation de commissionner, tu es aveugle, n'abandonne pas. Alléluia, n'abandonne pas ma fille. N'abandonne pas pour les bâtés. N'abandonne pas. À ta situation de mon commission, n'abandonne pas. Alléluia. Mais bien aimé, l'homme n'ensemble pas ça, il y a mon thème là yo. Il est là, ça dit que kabiso. Azakoyo kabiso. Azakoyo kabiso. Alléluia, Jésus. Azakoyo kayo. Atako faro télé na sima na yo. Na couche du boson na yo. N'abandonne pas. Il faut pas se noyer parce qu'il y a un Dieu. Amen. N'abandonne pas, alléluia. Il est dans notre Dieu, le Dieu tout-puissant. Il est alpha et omega. Mais bien aimé, sois dernièrement la prière. Il n'y a pas comme ça, la audience est à commencer jour et nuit. Ça dit qu'on dit que la mission est à la profiter. Alléluia, Jésus. Alléluia.
Amen. 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 tokobondela kati na kombo na Yesu Kristo loba nakozonga nsima te nzambe liboso liboso na ngai nakozonga nsima te liboso ya bitumba nyonso na kati na bomoi na ngai nakozonga nsima te mpo nakozonga nsima te yokufaki mpo na ngai nzambe nakozonga nsima te nzambe nakozonga nsima te nakozonga nsima te je avance au nom de Jésus nakozonga nsima te nayeko avance alléluia nakinga makasi nalako avance amakambo elekinga mayele nalako avance au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, nazoko avancer, nazoko tambola, nazoko avancer, oh nazoko avancer, au nom puissant de Jésus. Nabalwa nyonso famille, nazoko avancer, nazoko dominer, nabalwa nyonso entourage, nazoko avancer, nazako marcher, nazako dominer, au nom puissant de Jésus de Nazareth, na kombo na Yesu Kristo, au nom puissant de Jésus de Nazareth, na kombo na Yesu Kristo, au nom puissant de Jésus Christ, na kombo na Yesu, nakokende liboso, nakokende liboso, nakokende liboso, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, na kombo na Yesu Kristo, au nom puissant de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus Christ, oh biso peto kolonga Dieu de gloire, na kombo na Yesu Kristo, toza balongi, au nom puissant de Jésus, merci, merci, merci le Tout-Puissant, merci le Roi des Rois. olingi avancer na vie na yo nyonso ekandaka na décision bazako décision loba nazako avancer nazako avancer na kombo na Yesu Kristo nazoko avancer na baprojet na ngai nazoko avancer na baprojet na ngai na basituation na ngai nazoko avancer au nom puissant de Jésus nakozonga nsima te nazokende liboso na kombo na Yesu Kristo au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus ekoisami na kombo na Yesu na kombo na Yesu au nom puissant de Jésus oh toganye espace na kombo na Yesu Kristo Yahweh zwana ça commence d'abord spirituellement quand tu commences spirituellement à croire que tu avances et tu verras les choses avancer quand tu crois que j'avance et tu vas avancer quand tu acceptes que je ne recule pas et alors tu vas avancer nakozonga nsima te liboso badefi nyonso liboso bafaiblesse liboso badefi nakozonga nsima te mpona bomoi na ngai spirituel nakozonga nsima te liboso bakilemi na ngai nakozonga nsima te liboso bakilemi na ngai nakozonga nsima te Amen. Amen. Bien-aimé, le Seigneur a promis qu'il sera avec nous toujours. Amen. Ce qui nous a basé espérance et gloire. Amen. Nous avons espérance et longueur. Amen. Ne recule pas.
Dieu est à côté de nous. Alléluia. Mais on a continué à avancer. L'autre va devoir dire à l'autre à moi, il y a besoin de se pour qu'il débatte. Il y a besoin de se bosser. Là, il y a déjà derrière nous, il y a les ténèbres, il y a le feu, les autres font la condamnation. Mais quand nous avançons pour être libres et bien-aimés, il y a d'autres choses dans nos vies. Il faut que ce soit décision. Et moi, je vais combattre. David a besoin qu'il solution niveau soit Goliath. A besoin qu'il décision que non. Mais il y a Goliath, voilà là. Alléluia. Amen. Il faut ça Goliath, il y a vu là. Il faut une décision. Non. Nous avons coupé tout nos psychologues. Nous avons battu. Il faut ça défier ça avant moi. Et quand on regarde ces défis, on ne peut rien faire. Amen. Quand on regarde ces défis, on devient triste. Quand vous allez regarder les défis, on dit que nous avons longa. Mais quand on dit décision et tu vas avancer, tu verras les choses marcher. Et souviens-toi, quand tu avances, le diable est écrit. Quand tu as avancé, osons permettre que la limite est encore grande. Quand tu avances, oui, la barrière de tomber. Amen. Alléluia. Espace d'action de Zoko Mamounene. Amen. Na Congo la Yesu bien-aimé. Au nom de Jésus. Il y a d'autres combats que nous ne savons pas. Alléluia. Amen. Et quand il avance, et tu vois encore, il y avait d'autres défis. Mais ce qu'on va dire qu'aux Sima, donc les défis, ils ont étouffé. Mais quand tu avances, tu gagnes certains défis. Puis au monde, on a des défis, nous sommes des bossons. Amen. Amen. Il y a d'autres choses spirituelles. Pour te comprendre, il y a d'autres esprits, il y a d'autres personnes qui nous combattent. On ne les connaît pas. Parce que tu as été prêt à poser une décision. Mais ce aussi une décision quand tu n'attends pas bien aimé. Vous allez invoquer une Zambé. Jérémie a évoqué une Zambé. Jérémie 4 encore évoqué une Zambé. Vous sur ma cambo et bombama. Amen. Vous éviter. Amen. Mais quand tu prends la décision, cette fois-ci, quand tu marches, tu avances, tu vas voir, le Saint-Esprit va te révéler par les songes, par les prophéties. Et quand les dieux révèlent, c'est ce qu'a fait sur victoire. Amen. Bien-aimé, toute la révélation en Zambé. Zambé a révélé l'histoire. Amen. Amen. Zambé va vous révéler. Zambé va vous révéler. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jérémie 33. Invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaisses pas. Dieu de gloire révélé, Dieu de gloire monissa. Oh Dieu de gloire, Olobakanaye. Na kombo na Yesu Kristo.
ezolanda biso ba malheur oyo ezolanda mabota na biso ba malheur oyo ezokolanda nation Yawe olobaki ete osalela biso projet ya bonheur eno ya malheur ba malheur oyo elongwa na banzela na biso ba malheur oyo elongwa na banzela bana na biso ba malheur oyo tobengani yango na kombo na Yesu Kristo ba malheur oyo tolingi yango te tozali koprograme oyo ezali bonheur yango eya kati na biso tozali koprograme oyo ezali réussite yango ezala kati na biso tozali koprograme élévation kati na biso promotion kati na biso tozali koprograme kobota kati na biso tozali koprograme mariage kati na biso tozali koprograme bonheur nyonso yo bongisela biso Dieu de gloire yango ebila biso yango ebila bana na biso yango ebila mabota na biso pamba te na kati ya makomi ekomama moko soki abongwani libota na ye mobimba ebikisami oh Dieu de gloire tala ete tolingi totraverse tolingi tosala changer Dieu de gloire va to changer yawe salela biso ngolu restaurer papa oh nyonso bamabanke bayebaki na kodevore oh nyonso bamakelele bayebaki na kobebisa oh eza kaka bato ya mabe balingai kodétruire babebisaki batelemaki na Jean 10:10 ete mpona koluka kodevore yawe yo telema na bonzambe na yo oh yo yaki toza na bomoi mpe toza na ngwa na abondance Dieu de gloire asalela biso bikamwa papa tokozanga te kokumisa kombo na yo na kamba yini nyonso confusion na kara bango moto ekita na kaba yini nyonso bisika nyonso ba yini nyonso bakutami na nord na sud na est na l'ouest na centre moto ekita na kombo na Yesu Kristo confusion na kana bino mupepe na kana bino place ekutani bobunda na bino bondongwa na bino bopota na bino c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, merci pour toza nzambe malam. Oh, kumbama na bikamwa na yo. Oh, kumbama na restauration. Yahweh, tozongisi matin kembombo. Lelo sambo nyonso tobondeli. Kati na makila na yo. Yahweh, tinda ange. Bisika nyonso ba ebi na kokanga. O eza ete ba requête na biso. Ba mabondeli na biso. Ba réponse na biso. Ete tinda ange akendo bundisa ange Mikael kende ko bundisa na kombo na Yesu Kristo Dieu de God onyo se kangama ki ya biso ete eye la biso merci pour ete eye li biso merci pamba te tozu yango na kombo na Yesu Kristo kombo ne kumbama et sanjolama si Dieu est pour nous qui sera contre nous personne. Yahweh, merci. Elonga na biso, bikamwa na biso, ezabobele yo, Jésus-Christ de Nazareth. Zua na yo lokumu papa. mbote na biso banso penza mokili mobimba ya na souhaité biso ba bonne année ekoteli malamu mbula ezokenda kosila et vraiment ba bonne chose nzamba saela biso oui tokoloba pe joyeux Noël mais Noël penza date wana le 25 toyebi ke Yesu abotama mais abotama na mokolo wana te. Donc, il y a un essengo, il y a une bonne année parce que tous ont traversé, tous ont l'ongwambula, tous ont kotambula en chassika. Vraiment, elle me une bonne chose. Oh, tu rataki na 2021. Vraiment, 2022, et puis ça me l'a biso tous en abondima.
Ce qui peut tout tambola qui m'a bien en 2021, 2022, tout changer, tout ça, la penza ya malam, pour égoza laisser mon angana yobe, nzambe wana akupambola biso. Pour le bilobo connaître mon coussete, to ineza sorte, et l'eau que ça la ketanga, masumu na biso. Donc, yangwana, tout ça, pena malam, pour que, oyo bonheur, yé abongise la biso, pour le baita sa la biso, projet à bonheur et à malheur. Et pour la biso tant de ce tambola na crainte naï vraiment na souhaité sous bonne année na kombo na Yesu bonne chose bye.